Osona bibena dona si bonne ozabu. Ah, yo ki ma jono. Nga pona nga pena sepela yo aussi bangata 4. Donc pona oka bien. Bonjour Balanti, le ministre de l'Union de la chaîne Nabino, la chaîne Ekartonaka, la chaîne Yebana, la chaîne Zangambandona, YouTube, en tout cas, Carrefour des Stars, chez Mimi Alem, ça c'est le ministre de l'Union, et que si vous n'avez pas de bonne, la bisogno sabato, s'abonner à ma penja, pour baser ma sola boy. Vous m'avez dit la télé, la casquette avait invité dans un caboy. Bah, il mange à boka chez Bisso, émission boka pananga, le dire chez Nelly. Le ministre de l'Union, la personne qui a été mingi ba fan na ngani yoso ba tutu ba linganga linganga pe bino mingi yo pe mto linganga te na linganga mingi yo pe mto benga nga po tsanga makama buzo ba ntuka na linganga na ngayoka mande faut changer faut ba ngo poto sa mara pona yo te yo kinda liboso na biso biso pe to ya la personne mbote mingi ya mimi ale mala patron avait dit ya joyeux anniversaire na yembelo susima les lots le bela andi zaka sujet to le bela to nga kwa nosa ngote oui bi kanito sala kate nga na kwa nosa te père na mère ba otika na ko lobela bino ba otika na ko tenir bino compagnie na tiki bango ya na ko tika na bango déjà na ko tika bango na ko longma te sana pesa mbote na nga na buzengo bera ipele na ba travers nyonso ya Carrefour des Stars ne sa bino Carrefour des Stars la Carrefour des Stars to zala ndena entreprise eza entreprise salani to futa biso bien awa kata biso apesi biso nyonso mbote ba travers nyonso ya Carrefour des Stars na tangi komo te poye musate pe mukolo po linga musate ya musale la tata na mama ya musala basana ngo ba jete apesi mbote na ngala de rai pelenda ayo na otanga komo mingi yeso be na wakata na ndefu apesi mbote na ngala yango bianka kenda wapi bianka ya obunga kana circulation boy apesi mbote na ngala yo bianka mbote na ngala na Johnny ko en tout cas ya yo zo kosanga ba kosanga biso te biso soko kosi so to ya kolobela ngo na TV tika ko kosanga bongo faut la muta vérité ba kosanga te ya ba la vérité on ne sait jamais en tout cas ba ndeko balandi na tika la bino plateau na tika plateau vraiment papa na maman ba pesi la bino idéologie veut dire kolobela nyonso sans tabou on va relever et tel cas on te fait ngate mais bon nde ba otika na bino to komona na tanto ya osala aya. Ouais, merci Noélie Yenge. On est au biso plateau donc mbote na bino nyonso bana kini bana poto partout do bozola na biso émission na bino Carrefour des Stars yango. Donc émission na bino bolinga yango les minutes de Noélie Yenge. Donc toza pena pona ko pesela do nyonso donc to lobela pena sans tabou. Alors moni makamango eza pena geno ba mama ko mo lobela biso moi trop. Mais bito se pas ko selanga makambo nenga vandewa keno biso so tozo koma te soki pe ndenge nini oreza nango do soki siko neti ngai nangi bena do na siba mama na sepelisa ye donc faut zalaka keno do ndenge to bandai banda tongo ti poko to salaka ya mama kidi ngo do to ebite sanga pe bazong sa makidi moko do photo e ba keno to zapena na ndako moko donc esenga peteke no donc banda to bandega banda to bande no nyoso peza na tanango alors so ba mama ya lokoso no ngezaka keno banda bo bandaki 8h beti bosibani do 12h bosibani 19h bosibani si boko ma fête le monde no donc ko se doit être koloma ki di dossier bimi bon nga vraiment non répondre yo na question no ndongo zolo nga mama ta on a déclaré eza droit na nga na kati ya ndako pongana openza likolo mbeto to si bana sikodoki yo faut que dans libanda kuna o se soulager et pas na ngayo ye ola lokole bembe na mbeto mettons nga na kangi mo tata mo be libanda bo asi banga bien na keiti na kei après ça on dit que moi ça na libala asale kobo jamais eza yonde mutu o livrenga o tikinga na ke livrenga ba papa bo kisaka posa ya basi na bino na bakati ya mbeto faut ko si para bango malamu eloko pene garder libala ezande osiba na mwasi na mobali tant yo lobi ke ngai mwasi wana alinga si ba ke 2 fois 3 fois 4 bon ce libanda OK la nani OK si ba nani e ba ojana yango pona nga la préféré to koma na ba place ngo biso nyonso boto zo ko ke libanda ko si ba libanda
bongo siko nga na ndako osi banga ndeni yango mona basa mabala bakesi basi babango libanda azuma mutu mo basibie mo 3 coups mo 4 coups omoni te que non asepene yo tambe to amu te elote donc amu aoza ole bon maman omoni pona répondre au pena omoni nga ndenge bino bozalaki no pour que no o attirer nga yo mo yebi que no tango pena to linganaka ezala na bongo te do ezala pena na ye do ba 2 3 4 mais tango komi na ndako boye okomi sanité o nazana na tante fona mingisa mwana o sokola so bien te msuna oya boye solo donc poto sini komi problème donc msuna olani no na mbeto ebembe yebisa ngai nyonso wana na osani nde yango bolanda ba jana mais oui faut na landa nde yango bolanda ba jana oui na Hollande mais tango yo siko oke biko siba libanda kuna na bana na mikempi ya salite na pona nga na mona bango tango linga ngo okutanga bioto no siba na vrai kitoko bolelo tango akomi na ndako na komi mabe po kelanda ba jana osiba bango yango bobimisa biso libanda tango kutana mobali moko bo wasi banga kitoko na bien po yango ndekanga masolo bo siko tango yo sibilonga kitoko après ça va laisser ba master ke moi stangala akomi ndumba mais yo mto livrer nga possible nga bien neti pona yo o se plana ba si combien de coups nga pona nga pena se pela yo aussi banga ta 4 donc pona o ka bien 4 po yo ka bien siko yebisa ngai na position wana o za le bembete nga ko ze bemene mais na balo bien position so linga na pesa ngo po bolobara bongo bolobara bongo bobandara bongo ke no ngai boye na yebi tanto koma kuna eloko te obi elo musu ekimisa eza nini na okende pe bonso ti ozo chape mbanga musu na oya pe boye na okepe solo na okepe tina te oso comprendre sur les arates la kuna mapeka pe zali munoko ezali parce que mon ndenge za boye louange pe na va kota louange banana na adoration e biango do fona bana mbanga do na banimbanga na kiti tala bibero batikela biso donc mabele fili moi mabele et surtout cave fona kota cave oui, bigarati. Faut que na koto cave. Alors, ce que yebisanga ce que nyonso ba critère nyonso na pour que na salango. Donc faut qu'on a tidé au pena na talo pena na mono pena que non. Ça pena boye. Ah bon, personne ce qu'on a vu que non na tidé. Pena ku dana on neneti. Na on kié. Biso linga ba wana minene wana pena bi que non donc tango yokota shenga na sentir que non bon on a pénal dans sexe on a pénal coaching on a pénal bien oui ba mesure ezali ko bino molinga o basi ba salté ba za rasente ba sokola rate abongo bino so ko peni no wana eze yoka so le na ibiso ko kansara te no ikatanyo so ezake no eza mokie nde yango mte sala so te technique yebaka osela bongo so basi ba mabolo minene nde so basala te appeli bolo munene azo bala pe bien bino nde ya pas sepeli donc bazali mais musu pena lo tala munene donc munene pena même pour que so azokima oya continue mamako wa donc sans problème alors pour te bien sali alors mais ce que yebika ko salela so yebika ko salela ngo yo moko sentir pena que non donc ko sali pena bu nyoso pe leki na pe calme alors donc mingi pena lo bezate likatete za mukie mais il faut za standard donc tala faut za na goro moko standard do ezake no tango kedo ikota na mabolo tout donc ezali donc yo senga so ba do mo bo supo mo na nka bo yo biki a sate me ape ka standard ngi yo so ba kedo likata standard mabolo pa standard ezali oui ezali bongo to za standard ba standard te baza ba standard pe baza lo coach pe boye pe okangami o me pa okangami père a cédé jeep Bibi bolekisi yo beno bana ba musupe na mbeto bo o ko be kunde basi ba basi mbali na musupe la kotika pa mo sibe ini minute bele ACG klemba moko boye sanga wana za pona bango sala mako tuti biloko wana za pona bango tala asanti que non nazalaki na tata na mbeto omoni yo babenga nini goro gentil mambozo loba ponga penande na za boye ayaya o na mona ngote o tu na mona ngote o nini eloko te ponga penande za usona bi penande na sibone uzabu yo kima jonoti tala olauka yo olauka ce qui pe nga pena lobi ke ngano pata la corps mitakala neto bima Adam na Eva obosa na pe mwasi na yo eza obosa na mwasi na yo ko kima yata ibone o ko sentir en ngoti wana mbange mais oui mais oui Zolo baga poto eza bongo donc réalité eza ba réalité la loba pomoni
ndeka balobi omona wapi bilenge ya chéri badefi sango jamais donc ya poko ebimaka po bazongisaka na suka jamais po eza penaka tobanda yo boye nga na mono te nazomono te donc poussière papier kukaka moko lembi ngaye omoni dera epele ndozomona mambo boye soki jo efalamuki na plateau ça c'est les ministres de Noélie bino bokasali bino bokasaka bino monde boye bakosala makambo na ebisi bino hostile nanga en tout cas simba et cartonna en tout cas mbote na bino ba nyonso Hollande qui émission na bino père ayema be mère pas yema en tout cas papa émission et comme na suka émission na biso to tika te to kolomba te so to pesa mbote na biso na ya nini ale mala patron en tout cas ya joyeux anniversaire à toi ngaso na yeba ko yemba lo kwa Céline Dion anga voye en tout cas joyeux anniversaire à toi la patronne na display image nabu zengo pelenda joyeux anniversaire à Yaya te joyeux anniversaire à la patronne te joyeux anniversaire à toi la patronne en tout cas tout balanda biso tout ba sepela na biso batu nyonso o bana posa penza baso ba numéro papa maman en tout cas to bana numéro pa moi posa moi de la femme pesa po moi na bino onga utapesa nga dakanda to lo pesa kana ko tunga na monote na kuna te mwana nga fana dondo numéro na ngai please 243 081 37 058 72 Blandine Ilambe. En tout cas, le numéro est passé. En tout cas, ben de Blandine Ilambe numéro mais de toute façon, numéro n'est pas et que ça affiché dans ces émissions. On a pas bien quand on sait jamais. Pardon et tout ça dans moi de la femme. Faut comprendre l'émission. Maramba aussi qui est zati. Papa numéro de téléphone. Bon numéro est donc plus 243 09 99 053 279. Donc on a vu Joe F fils Kialumbu. On a la raison moi ma petit. En tout cas mère ali ngotika polémique. Mais mère polémique. Ah ngaye. Yo nanga to sala ya mususu ya makasi. Tala wana so chambre ndé. Chambre. Kokota ngo. Oh, tokota ndé. Vendredi le 8 mars. Bakochanga no sous na plateau. Mais oui, il y a problème. La journée nanga. Voilà, so ça boy. Tozo kende. Tokei. Pour ka neto to longwa. Tokei. Mais le 8 mars ndeza boto ça pena une émission. Comme ça to pesa pena nani apolaki. Nana gagnaki. Pour moi bambanga boy so biso luka. La la chaîne. En tout cas, nous sommes arrivés déjà là. Mon la longue lunette. Mission. Ambiance plateau, ambiance émission. Bon, vraiment théâtre ma qui est artiste na yoka na kati na biso ka plutôt na le ministre de Noélie veut dire na chaîne idéale chaîne moko chaîne les autres cartonné Carrefour des stars bandeko to comme na suka émission na biso to côté mate photo thème ensemble bon soit ni pe mingi photo thème en tout cas pour passer la boîte à to kata pour soit ni pe mbuti maman mbote ça va bien la côte na plateau na côte na papa papa so pour passer la boîte canal aussi ya mimi pe ça bon na la télé en tout cas moi c'est papa en tout cas merci na ne boye bonzimi ko répondre à l'invitation en tout cas la lingi bino makasi ata ba débé ça ata mon beauté ouais biso moni mbote to pesana moni ba quartier américain ba ba pesana mbote chantier té nous sommes